Oui, shalom, shalom fidèle, peuple de Dieu. Bino nyonso bisika bozali. Na pesi bino mbote na kombo Yesu. Shalom à tous les hommes politiques. Shalom à vous les hommes ecclésiastiques. Ainsi que à tous les chrétiens. Tika Nzambe à Israël. Azwalo kumo apesi. Ngana yo makoki ya kokutana na moma oyo. Et cause à la mbala ya liboso. Olanda ngai tope mbala ya liboso te olanda kangai. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Alors, le Lonzamba le Kisinga Lisusu, Liboso Nabino, pour na kopesa message, moko est vraiment très important, et que ça l'entretien concernant rage topé épidémie ou ezako régner les lots, il y a phénomène, il y a poison. Alors, peut-être yo morozo la nangai, tu es déjà empoisonné. Topé, aux anande koyo, aza empoisonné, topé muninga moko boye, topé moko za rapembe ni naye, aza empoisonné. Alors, bien aimé, dans ce nganayo, Olanda vraiment message au du début à la fin parce que ezali ordre au nzamba pe singai pour na ko accorder solution na bande ko wana baza ba victime na kati ya empoisonnement. Alors, landa vraiment émission yo du début à la fin pe na ko sala vraiment entretien makasi ko sambela pour na bato. Et numéro nanga eza déjà affiché wana plus 243 81 72 18 8 encore 42. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Nazana kati ya makomi ya Nzambe. Nazana livre il y a 2 rois chapitre na yango 2 verset 19 à 22. Natangi makomi ya Nzambe na kombo Yesu. Et Bible lobi, les gens de la ville dit à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plan neuf, et mettez du sel. Et il le lui emporta, et alla vers la source des eaux. Il jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimés, les lots ont remarqué batuba aussi la mingi na phénomène topé na domaine où etali poison. Ba homme politique bazo kufa mingi na poison. Et les hommes de Dieu aussi bazo kufa mingi na poison. Ba travailleurs ba tendance ya ndenge na ndenge selon ba classe ya ndenge na ndenge lelo na sena mokili. Précisément na kati ya Congo bazo kufa ebele na empoisonnement. Alors, Nzambe na bolingo na ye, kota la souffrance ya bato, ba victime, bazo kufa na kati ya ba empoisonnement wana oeza na misala ya satana na utilisation ya bato za ko utiliser pour na ko silisa nombre ya bato o baza din na sena moi topé na kati ya société ko soutenir vie ya bato, ko te maloba Nzambe, ko servir nation. Alors, Nzambe a poussé ngai ko ya ko lancer message oyo pe ko sala entretien ya solution ya délivrance to pe ya lobiko ya batu nyonso oyo baza vraiment atteint na poison to pe na empoisonnement. Alors non lingana bisayo bien aimé, poison ezali arme moko stratégique silencieux. Alors tozana deux sortes ya poison. Poison ya liboso, c'est le poison physique. Yamibale, c'est le poison spirituel. Alors, le poison physique, Satan a utilisé kayango. Na batu na ye na forme topé en qualité physique. Pour na ko détruire la vie physique ya batu. Et le poison spirituel, Satan a utilisé kayango. Na batu na ye na forme
spirituel o tozo benga ba démon to pe ba sorcier pour na ko détruire ba état spirituel to pe ba vie spirituelle ya bato. Or entre poison physique et les poisons spirituels 90% ya bato o toza lelo na sena moi et beaucoup plus na kati ya Congo bakoki ko rater ba poison wana te. Ceux qui ont raté poison physique ont raté poison spirituel te. C'est pourquoi na mawanzambe nenga moni ke vie ya bato lelo eza contaminé mingi na poison physique pe misusu na kati ya poison spirituel. Satan a utilisé bato na ye ya ndenge nyonso pona koluka kosilisa nombre ya bato ya malamu bato baza dine pona ko sauver vie ya bato na sena moi pona ko sala musala na intérêt ya bato mususu pona ko apporter souci ya nation. Poison ezo régner makasi bato bazo sila basala nzambe bazo sila. Poison bien aimé Satan aza ko utiliser même basala nzambe ya lokuta pona ko bebisa to pe ko boma ba via basala nzambe oyo bazo sala musala nzambe na vérité. C'est toujours poison en question. Satan aza ko utiliser ba politicien ya mutema ya mabe mutema ya likundu o balingi nation te o balingi mboka etambola malamu te pona ko yeba ko détruire ba politicien o bazana souci ya intérêt ya mboka. Alors na kati ya passage on a outi kosa la lecture Bible beteli biso lisolo ya mboka moko na kombo ya Jericho. Bible lobi na kati ya mboka wana bazalaki na problème ya mai. Mai na bango ezalaki empoisonné. Ezalaki na forme ya malamu te. Bien aimé na passage oyo o découvrir 5 choses. Na pesiono thème nangai ezali les 4 révélations de l'empoisonnement dans l'homme. On a thème pour nazolo bela sikoyo. Les 4 révélations de l'empoisonnement dans l'homme. Na kati ya passage oyo on ko découvrir 5 choses. Et loko aliboso na kati ya passage to mona mboka. Ya mibale tozo mona source d'eau. Ya misatu tozo mona mai yango moko. 4e tozo mona qualité ya mai yango. Et 5e tozo mona ba habitat ya mboka. Alors bien aimé na ba mboka nyonso ba richesse eroki nango kozala. Ba diamant eroki kozala. Ba cuivre ba mercure eroki nango kozala. Mais on a produit mon côté. Oyeza très important. Et sauvaka via nation mobimba koleka mai ezate. Parce que ezana batu mususu na kati ya bamboka tope na mboka. Ayoka kaka tozalaka na ba diamant, tope diamant, mais atikala na okomona yango te. Pe atikala ko simba yango te. Mais mutu nyonso na kati ya mboka tope na bamboka en général. Ayoka ka sango ya mai pe aitilizaka mai. Utilisation ya mai eza na ba classe nyonso. Classe ya likolo tope na classe ya C baza ko utiliser mai. Ba konzi baza ko utiliser mai comme richesse ya mboka. Peuple ya mboka baza ko utiliser mai comme richesse ya mboka. Mais oko remarquer na kati ya passage oyo problème na bango ezalaki mauvaise qualité ya mai. Mai eza produit ou eza ko sauver to pesa ko aider nation mobimba, intérêt à nation mobimba. Parce que l'eau c'est la vie. La vie d'un homme est cachée na kati ya mai to pe na mai. Mai eza ko fournir force, énergie na kati ya vie ya mutu. Mai eza très important koleka ba diamant, koleka ba mercure, koleka ba uranium. Mai eza très capital. Mais bango bazana mboka étendi pe a monene. Mais problème na bango bien aimé, l'eau est empoisonnée. Bazo yeba te to consommer nini. Bazo yeba te to ko utiliser nini. Mai eza empoisonné.
mai ezopesa qualité ya malonga te oyo ekopousse ke bato azala na vie. Bien aimé, pendant que oza na donné moko ya utilisation, donné wana ezopesa forme normalité, et sache-le bien directement que donné wana est comme na forme ya liwa. Nabi téléphone nanga eza polele. Yo ozolanda ngai, tu es empoisonné. Tope oza na ndeko aza empoisonné. Même si azo mela bakisi pour na empoisonnement wana. Tope oza déjà comme mela bakisi pour na empoisonnement wana. Alors bengangai, je vais prier pour toi. Loko les ali ordre nzamba pe singai. Bien aimé ko insister te. Pe nzambe wana ako accorder yo lobiko. Nene bisa yo na pekisi nanga ko mela bakisi ozo mela te. Mais sache-le bien que bakisi wana ozo mela yango te ko pesa yo guérison. Tope yango te ko pesa yo lobiko. Lobiko eza na kombo Yesu Masiya. Et beaucoup plus na mutu oya telemisi liboso na yo kozala lobiko pona yo. Vous êtes homme politique, vous êtes homme aussi ecclésiastique ou un homme de Dieu. Tu es un chrétien. Benganga par le numéro qui est affiché, plus 243 81 72 18 8 42. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Osa partout dans le monde. Osa libanda ya Congo, to posa na kati ya Congo. Même si yo osu privilège ya kolanda prédication oyo. Transmettre message et pas bandeko bi ke bazo nyokwa na empoisonnement. Na osande la pona bango na tamu ki nzamba lola ako accorder bango lobiko. Parce que c'est un ordre o nzamba pe singai. Bien aimé, na kati ya mboka na bango mayeza ekomi empoisonné. Mayezo pesa langue tope qualité nango ya malonga te. C'est pourquoi moyen baza na vie eza quitté. Peuple so lela, peuple so nyokwama. Baza na mai, mais ndenge mai bongi ezalate. L'eau c'est la vie. Mais bango mai na bango zo pesa forme o te contaminer vie et pas ya bato. Oh, na kati ya 5 chose autre aussi dans le passage oyo. Le pays, l'eau ou la source d'eau, l'eau elle-même, la qualité d'eau et les habitants du pays, ils ont symbolisé spirituellement aussi 5 choses. La kati, il y a vie à bateau. Le pays symbolise une famille. La source d'eau symbolise celui qui a l'aide de la famille. Et cause à la peut-être yo. Yo nous en a aide. Ya libota na bino. Au cause en a aide. Ya foyer na yo. Au cause en a aide. Ya mboka oyo. La source d'eau. L'eau elle-même symbolise aide oyo za ko apporter na kati ya famille topé na bomo ya bato. Et la qualité d'eau symbolise qualité ya aide oza quoi apporter et pas ya bato. Les habitants du pays symbolisent le membre de la famille topé bato ozo sunga. Alors tu dois remarquer bien aimé que tu es empoisonné. Ne place na ina fungole la yo. 4 révélations et empoisonnement et pas ya moto. Pendant que oza empoisonné, yo ozali aide ya batu ebele, aide ya famille, aide ya ba nation, tope ya nation congolaise. Et loko a liboso tope révélation a liboso. Ya empoisonnement na kati ya mutu. Ezali destruction na yo. Comme maintenant tu es détruit. Et deuxième chose, ezali souffrance. Ya batu o bazo bénéficier aide na yo. Troisième bien-aimé, ezali finition. Il y a histoire na yo. Quatrième, ezapé finition. Il y a histoire ya bato bazwaka aide pa na yo. Les 4 révélations de l'empoisonnement dans l'homme. Pendant que diable aza ko attaquer yo, diable azo menacer yo. Bien aimé menace wana eko suka kaka epa na yo te. Eko affecter même bato yo, baza na dépendance epa na yo. Bato yo baza ko vivre na nzela na yo. Bato ko lia na bango ezaka na nzela na yo. Bato yo ko lata na bango ezaka na nzela na yo. Nzamba lobi na Abraham,
que à toi les rois sortiront. Oh, cela veut dire bénédiction ya Abraham et rosala que Abraham pa apambola bato. Topé nanzela Abraham bato baza béni babima. Ndenge moko nzamba zo pambola topé apambola yo. Enfin que nanzela na yo via bato mususu ezo makoki ya kolia, makoki ya kolata, ya kofuta ndako. Mais Satan a utilisé ba méthode ya ko bebisa nzoto na yo enfin que vie ezala na ba instabilité. Pendant que vie est comme na ba instabilité, au commis empoisonné kaka bien-aimé, moyen au respirer malamu ezate, même ba effort to pe force ya kosala musala yango ekozala te pour que bato ba bikaka na sima na yo banda ko bika mpe. Na bi téléphone eza polele, oza empoisonné bengangai non sambela pona yo. Poison ekoti na kata vie na yo kaka pona ko liminer yo te, mais pona ko nyokola na bato baza na sima na yo. Bien-aimé, bato ebele basili na poison na Congo. Bato ebele bien-aimé. Oyo baza din ya ko sauver vie ya bato. Ya ko tia maloba nzambe na vérité. Ya ko sala musala ya nation pour intérêt ya peuple. Satan a éliminé bango na poison. Parce que poison bien-aimé, et ça arme moko stratégique et silencieux. Pendant qu'il a frappé pour que Moutouaye ba directement que ba beti lisas et banate. Et avec le temps, pour remarquer pas Moutakoué. De ba manière au Satan a voulu ko utiliser. Alors osa parmi bateau baza atteint à poison lelo. Parmi bateau yo baza ba victime ya koyoka douleur ya poison. Mais si ka yo zali bien aimé bengangai. La numéro nanga les a affiché plus 243 81 72 18 8 encore 42. Les révérends évangélistes Gauthier Bokeka. Benganga ensemble la pona yo. Atozo mela bakisi bengangai. Même si on bandi ko mela bakisi te bengangai. Nazolo bango à tout moment na pekisi o mela bakisi te. Mais o est important o tia nzambe liboso bakisi wana. Parce que ça n'a pas tout. Amelela na poison bakisi mabika na bakisi wana takufi. Bien aimé, pendant que Satan a ko détruire vie na yo, ko kanisate a ko faire demeurer yo longtemps en souffrance, mais a une ambition kaka moko ko éliminer yo pour du bon. Vous allez effacer na existence. Les 4 révélations de l'empoisonnement dans l'homme. Satan a bien aimé. Aye ko détruire yo. Pe aye ko créer souffrance. Ya batu oyo ba dépendaka na sima na yo. Batu o ba liaka na nzela na yo. Batu oyo ba lataka na nzela na yo. Batu oyo tangisaka. Ya misatu. Comme moko ya ba révélation. Ya empoisonnement na nzoto ya moto. Et ça pona ko finir histoire na yo existence na sia mokili. Pendant que yo existence na yo comme fini. Ose sous na mokilité. Lokola batu moko banda ko dépendre na sima na yo. Et dans ces moments-là, batu wana pe ba kokoma na difficulté grave histoire na bango pe ekosila. Ba valeur banda ko zwa ekosila parce que source banda ko fournir quelque chose et pas na bango et c'est source. Benganga numéro est affiché, je vais prier pour vous. Vous êtes un homme politique, un homme ecclésiastique. Vous êtes un chrétien ou une chrétienne. Appelle-moi ou appelez-moi, je vais prier pour vous. Et le Seigneur Dieu va opérer quelque chose dans votre santé. Bien-aimé, Satan a malin. Satan a malin. Atalika ke kobo marana masas ezo revese. Habite méthode à soukana beta ezalaka poison kaka rage ya poison. Rage ya poison ezo lelisa Congo lelo. Rage ya poison ezo tia désordre. Nakati ya batu. Ezo ko longo l'existence ya batu. Rage ya poison. Ezo longo la bato baza din. Nakati ya justice ya mboka. Ezo longo la bato yo baza din.
Il y a qu'à transmettre message à Nzambe selon l'ordre de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans le cœur de le peuple de Dieu. Une mission oyo, Satan a tiré le poison, na sena moy oyo, qu'on utilise bateau baza physique, et spirituel. C'est ça. Yango zo mona makambo, batazo silaka na okufa. O kabwe nani bwa juge bwa kufi. Oyo kabwe pasteur bwa kufi. Oyo kabwe ndeko bwa sala place bwa kufi. Poison ici bato. Poison ici bato. Mais nzamba ebisi ngai na lancer même communiquer na bato. Même na bakonzi ya mboka. Kozala très éveillé parce que Satan a quoi améliorer encore ba stratégie à ce qui concerne les poisons pour na ko boma sous nombre koleka oya bomi sur la classe politique. Puis deuxième, nzamba tienga na mutema na ebisa biso basali ya nzambe to telema lisusu makasi ya ko sambela pona bato baza din ya ko sala musala ya nation ya ko sunga nation musala politique na intérêt ya nation to sambela mingi pona bango contre ba stratégie oyo Satan aye nango ya empoisonnement. Pe to sambela lisusu pona basali ya nzambe biso moko par rapport ya ba stratégie oyo Satan aye nango ko éliminer biso to sa musala nzambe na vérité côté ya maloba nzambe ndenge nzamba lingi. Alors nzamba ebisi ngai na lancé message wala to sambela pe sur les rangs social na batu nyonso o baza lokola ba chrétien bana nzambe o basalaka quelque part enfin que poison ezo bisika te kata bango même o baza na kata banda kwa mabala parce que bien aimé poison ezaka te ke pona bato yo bazo sala na politique to be basali ya nzambe to be basala quelque part non. Poison eza selon ndenge mutu alingeli a éliminer mutu par rapport à utilisation Satan a utilisé. Alors qui même koboma un marié soka yini akoki même koboma amina ye na ba raison moko banale. Yango nous les hommes de Dieu totalement pour na ko sambela vraiment na classe politique na biso ya Congo pe na basali ya nzambe biso moko pe na bana ya nzambe en général enfin à ko casser misala ya Satan oizali na domaine ya empoisonnement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se limite par là. Benganga toujours na numéro 1. Bye.